na lobaka ke poète akei mokola kufaki kake betaki moto na basala ki on déjà monument tant ba pa nyonso bakoya sima na ye abanga tete obetela bango sango ya poète un grand poète mais eloko na so remarquer pezini kumbi to ça na de yamakasi mais la plume noire par kufaki papa na biso liolo ba art nyonso ya makasi to anango ba art graphique oza na Kishasa awa c'est lui qui a fait ça ndenge nini bato ba okende ka papa Lutumba c'est que il y a quelque chose là-bas pour Congola landa que ba intérêt ali vous avez on a sur place c'est sur place mutabetela nga lisolo te donc nzamba la ki sanga vrai visage na envers nga na kata bango émission nga bokata na émission boloba na nini mbala moko Mike afana ni okolo ba te stupéfait quand nga zoba nga na ignarte yo dimne nga en face na samba te lo abenga na bise ko benga nga souci ata ba fini ngai esangelo te iya sa bizarre na bana miki alala ba mineur nga alala ba mineur nga bana ba alala ba mineur te ba alala ba dote Mike alala ba mineur ba mwana na alala na yona sala ni ba émission ça mineur Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Kongo tek tek mama Yasiba Mutombo. Bonjour chers internautes, merci na bandeko tout bozo tala biso na check boyebi ke bomona nga mingi na Congo Dialogue mais toza na check o eza espace ya Manike de John o ya pesi zini kumbi opportunité ayamba ezaka nde to sala kati na pesi Manike micro na nga yamba nga pe lelo bengi nga na yamba mais na kozanga kopesa jamais ba merci na boss Sibo Mutombo. Merci place aux autres langaye, merci beaucoup na Mireille Momene. Nga bena ko batu nga parce que ah oui, na pesi mbote. Na jisem pas des vidéos, trésor beauté et merci beaucoup na batu tout beauté la check bo s'abonner massivement na check à né de John place à pesa makambo. De John Boni. Bien Dizini. Mais elo ni salige o benganga zina na posa lelo yambanga. Parce que na sala nga mo mais na zo yo ka moi liste zo déranger nga ya on na bité o yambanga ipa pour na tala pe efficacité no be place monsieur pour na pese o question te na pese l'autre na tala siko ndeni OK na. Merci beaucoup na votre la biso na check de John Boni d'abord santé. Santé ça va par la grâce de Dieu. Mais actualité ça que papa Lutumba n'est plus papa Lutumba za rola papa Kulutu ya bana na ndenge ya musique parce que babi ya ndonga Shokoro azaki moko ya yo pe à son âme grand chanteur le lopé papa na biso Lutumba landi okolo bani na lobaka ke poète akei mokola kufaki kake betaki moto na basala ki on déjà monument tant ba pa nyonso bakoya sima na ye abanga tete obetela bango sango ya poète un grand poète mais eloko na so remarquer pezini kumbi to ça na de yamakasi mais la plume noire par kufaki papa na biso liolo ba art nyonso ya makasi to anango ba art graphique oza na Kishasa awa c'est lui qui a fait ça ndenge nini bato ba okende ka papa Lutumba c'est que il y a quelque chose là-bas pour Congola landa que ba intérêt ali na pena tuna une question parce que ba longo même Tchara Congo na kati ya comité d'organisation donc to éviter pourquoi bazolanda mais lelo mingi to lobela no Manike de John to biga liolo pa kufi Manike de John lelo actualité zali Louis Tambwe afingio alobi oze lo côté na bandal yetango sa succès yo zate tozana Kishasa même ramongo longo Kishasa komi on a invité on analyser onde na analyser ka keza fimo bo ya lokolo kilo fimo bo atula na bomwana na ya linga ka batata ba vie godoma pour ça moi ça fait beaucoup alinga ina ajini moi ça fait beaucoup ba vie dream team tant ba ka sala ni na bango ya na Kishasa awa ya zaka déjà moi si na bango ba ka ba vie bazaki bando beta bale chaque dimanche nga on a lingo poussa pe mais na même mon mikolo pour ba vie na ba mikolo na minute ye déjà zaka moi si na bango aroda na bango Rachel Rachel comment ça nani fio yozo na butu bateka kayo pa batu mutaki ateke azwi mbongo za na ndumbati o marchandise nga camarade na mo banda oteka ye
Ah, koko ingila banda oteka eh. Ya kolo bana ngaje menga na kotse papa ima na couloir madiako. Po madiako ezaka na bandal. Ngana kena tourna Foridol. Na vie beaucoup Braza Gabon. Na vie beaucoup nga. Ina ba koko Maria. Bango bazalaka te. To yenga ku na kena tourna Foridol nga na banga vie beaucoup na koko na vie beaucoup na mone mukolo père. E bongo ya mana vie beaucoup ya bilelo ya mwana muke. Ah Luis boni o bois que la âge no farine ba bois que li mungu apo kitabwe. Bois que lango levire ça bien et mata. Ngana lo banana 40 ans. Luis am ko na ba 5 ans. To yebani ko mona kimbono na banana babi e totanga ba parenté totanga mini ba parenté totanga. Oza problème na ye boza na problème na ye. Problème na ye parce que fana na staff mo bazo sanjola nga ya odimninga. Ya ko dimninga te ponga na leke banda le tim ko esoya. Aye bien ngo bien ya bala i pasteur ya pasteur amema ki na poto. Mais est-ce que si là ça na pasteur ango? Aboti mona na vie mo boya Paris na linga na ye ba vie wana. Po mona na za ya yete tata mona na zali. La bouche autorisée papa mona na zali. Lui c'est mo fo luka papa mona ba ça mona test ADN. Il faut tout ça là bango pour comprendre que ma caméra soit ça là to yebaka. Mais surtout tchana c'est zaka rapport to kutana to pesa na bonjour et mon avis. Mais est-ce que le robi misiango monike mambo baby mambo baby ko beba nango ebongo esala ngani nga papa ba na bakufa ba sesa ba test ADN nga ba nanga nyoso bazaya batata na bango batata na bango. Est-ce que l'on ni esala ke lelo place où taki et pas ya Mike Lokamba bozo kana bien te Mike azoli kana TV azolo ba o aolo ba pourquoi te omoni mutu soki na l'accès force nanga Mike aibi force nanga aibi force nanga 2000 abonnés dans 2 semaines. Ba abonnés ba to so na 6 mois. 2000 abonnés dans 2 semaines ezama. Te da kwa nga na sala on senga leki na force. So beba nini? Ya likambo ya mbongo ti. Ya likambo ya question d'honneur. Na vandi wana babina atanga 5 personnes basala succès na poto. Atanga ngati. Nga na mona Paris nga leki nga na leki ba prêtre ko dimninga te nga na mona bandali ya tongo na telemamba la moko na Ronaldo l'imbattable to ke na biso Uzaka wana si place si place mutabetela nga lisolo te ndon nzamba la kisanga i vrai visage na envers nga na kata bango émission nga bokata na émission boloba na nini mbala moko mai kafana ni ko loba te stupéfait quand nga zoba nga na ignarte yo dimninga en face na samba te lo abenga na bise ko benga nga susi ata ba fini ngai esangelo te iya sa bizarre na bana miki ala la ba mineur nga la ba mineur nga bana ba la ba mineur te ba la ba adulte Mike la ba mineur ba mwana na la na yona sala ni ba émission ça mineur na pexé ko mwana na fréquenter mwana te ponde zana ala na mibali o bala na baso bazana mababe po aya pesa bana baninga miki mababe te. Nana tankut na bango te nana tana bako finga banda le tim ko esanga na lobaka la vérité. Mais lelo enfin Ken Piana linga bo magazine na sano émission mo bwena Aurélie Ken linga bo magazine chance na longwe mais lelo yo na Ken Piana boyo kai na bino bato bakota ki magamu na bino na Ken Piana batika na Sony batika na Sony parce que Ken Piana na bango zini na banto welele lokote za ko boma muninga parce que ozi mutu oazo finga nga so mutu so ayambaka mwana mwasi na grâce na nga longwa fimbute na nga na mona ka ke no mutu so ayambie nga siko batu oyo nga na Ken soto yokani parce que Ken a yebi rendement na nga na filmu na film. Mais vous voyez Ken par rapport pour Sankara pas benga yo pour ceux qui Ken mutabenga ngo kende te na nga na kete noko ezaki Sankara mon respecter Sankara makasi c'est bien ada ya na ngai Sankara mona bandala biso kola ba Sankara na balari biso na kivunda ti est-ce que dans vos PC mbote na Ken bo soli nini bo bongisi na bino boyoka sololi to ça bien to na problème te qui sinzo rappel bo bongisi ba guerre ngo sili nango hein siko linga ba guerre za guerre internet ça la bien guerre ya bo habite ke mpepe ya to bi guerre ezo ya po to bi ke fallait otika ne yo kete wana nde batutu ba oloba fallait otika yo Canada yango batutu ba biso mani kete sege na invité hein bon so fallait atiki ngai na oboya fallait pona Canada te na yake pas fallait na intérêt te mission ba longa pona ba Afrique du Sud etali bango nga za mission fallait te nga na nga fanatique fallait
nga na contrat na signé na Fally so Fally o memanga compte kande na bundela ga nga signé contrat na Fally te ouais ba te na sala na F victime te nga on dévoiler secret mo siko na bige manika da na liste ya mo migolo za mo fier migolo mo bongisa no bonzela avion nzela Zini, maman tout la restaurant de playa, j'ai cité la montée ma maman tout balobi il y a ici vraiment hein Lingwala en deuil, Congo en deuil, papa Lutumba Simaro tantôt question dans le bita. Toi dans la liste Fally pour pas toyebi na biso. Ah Jonathan, mère a dans Fally, a dans la liste Fally pour pas oba tout si ba yebi. Avant la guerre, hein? Donc sauf na liste, je serais très ému. Tu es dans la liste parce que Fally pour pas parce que sauf Fally me mioté. Na évité parce que niveau ba au CKO, na évité même Fally et Mourayebi. Bon, ça bon, à quoi ça au nord, on a du Cap La Merveille que j'aime beaucoup, le père de mes enfants que je dis toujours, le Mara, l'homme du contrôle, le professeur. 32 ans Matissa, prince na podium, c'est Fally pour pas jeter là. Donc tout ça wana ngai na koboya Fally pour papa na unité voyage te na kindi na tikala na ozaka na Fally parce que na ya pembe na Fally na ba intérêt te. Mais on beta li sola passeport ba passeport nous inspiré déjà ti siko passeport ya te pour fala ko do pelo mina tongo. Obela ki des personnes mo wa micro za ya mani ka bengaka na ya mbaeba na poto. Micro na banzini soki bolo ba trop likama passeport na mayangi maman Antona est-ce que bolo ba likama passeport oyo. Inspiré déjà. Goreti Louvuezo. Bazo finga nga babi na za passeport te maintenant c'est pela na émission ya manga prochaine fois au moins passeport na. Goreti Louvuezo, Meranto Mayangi nani so tangi. Meranto Mayangi Goreti Louvuezo passeport elle en aura $300. $300 par la musée Loroté. Maniké $300 le Loroté pas. Elote eza nango lokote bon mon passeport ezala sous les cas Kaparzouria Fego Fergani la merveille ya Emo Irène Bonpetit tanto somona mwana Mwindo Koko Dilasso Diekap donc yo moko pezi donc total rande ba mwekendele souci ezoki Canada et ça la bien et ça nga pe bien na bundi ba guerre rebelle te soit moi malili ça nga pe bien pourtant nous on na lolendo pour guerre moko zoya babi bazonga isima po baya bitumba babi nanga na okoka te mais na yebi ke la okoka pourquoi dana prévenir na yebi ni na osana bango ça va tout parce que lelo ba guerre on peut si nango bongisi na Kisinjora guerre ya leader wana wa kombo ya bilamba azoya na guerre ya makasi tu vois kombo bilamba leader ni ok. Qu'est-ce que tu as kota bia bilo kwa ngana ese bamba onyo so fali atase ba mutu na sesimbele on fimba bi mutu tatombola mutu tabima on monte que tu contrôles 31 chansons nyo surtout na ba madongolé là tant que je calcule des sons nyo surtout ça succès. Nous sommes là pour le succès c'est nous. Hein? Ça la promotion Fally pour pelo ni ça là qui au finga be ba artiste mususuté parce que tout le monde la plupart à muto ça la promotion ya to pega exemple ya we ranson ma finga JB tout le monde muto ça la pas Fally linga blo ko na teta non ça la promotion Fally non ça promotion album na zo yemba banzembo ba balinga nzembo tout ça piano finga affaire oh ken piano na faire yo makam faire ça ken piano lobo eza micro non ngana faire ça que fait obi faire makam na ça la bat fais mon ça bien te abenga yo aolia yamba yo amati na balcon na akomo seso ba c'est la nasoya c'est là est-ce que leader na sabo leader dans la porte derrière Ozaka kazera et comme la carte de 17 ans bisabi oh Ozaka awa oh ngana kanza so kenda kit est-ce que leader ko sa mutu bongo patron penza ko se comporter bon botika bafali bavana na kiti na bango ya le king ba le roi bavana bango bongi nango
Et là, je suis bon. Je suis question. Est-ce que Manika n'a pas eu de téléphone à Bengi Fali? Alors, il ne fallait pas y amener, solo, lipé, bani. Jonathan a dit, mais c'est important. Oui, c'est important. Coach, si ma caméra, c'est important. C'est important. Moi, la maman. Donc, nous avons tous allés. Merci beaucoup na aide. Merci na Sibou Mutombo, merci na Brigitte Savané. Quand on parle de Brigitte Savané, on parle de confort. Merci na Metitima. Bato ba osoma ba passeport. Bato ba osoma passeport. Bango atana tangi bango te. Bazarade na motema. Na o rappeler ga bango semaine yo passeport et ça la bien. Passeport et ça maintenant semaine au banga te semaine au passeport et ça. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Merci de nous téléviser à travers le monde. Ngana na Congo Dialogue check ezara. Manika invité ngala yambaye parce que yebi des gens ngana Manika to sola bien mutu di moi. Donc merci beaucoup na Mireille mon mene au bandeko Luka Jonathan na sima caméra après la émission na obenga bo solo là. Merci na Trésor Beauté. Pembeza option mwindeza réglage motema ya Blaise Nseka na Strugar. Merci beaucoup na bandeko tout botala kibiso Pélagie Ngangu. Je le confirme avec Fox. Merci na yo vraiment les grands caméramens. Metitimba. Donc merci beaucoup. Merci na boss Sibou Mutombo. Boss à Pembe. Quant à moi, je vous dis bye à la prochaine. Tek tek mama, Yasiba Mutombo.